Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais si. Et pourtant, si tout le monde a un qui ça la bonne pour ça, le bloc comme Fidèle, laisse faire moto nzambi. Nalobaki naye kosilisa oyo ngai Fidèle moto nzambi. Moto moko te nase na mabele mpe na likolo na mai na mopepe mpe na zamba aza na pouvoir ya kokweyisa ngai Fidèle moto nzambe Lucifer. Ngai Fidèle moto nzambe Lucifer. Bana na ngai nazane esengo makaba. Grand maître Lucifer. Arc-en-ciel. Grand maître. Merci. Merci makaba. Merci arc-en-ciel. Ba ange na ngai akanda. Tena kote. Namoni mosala malamu pe botosi na yo. Arc-en-ciel. Namonaki nyonso sali ndenge ozwi condition napesaki yo ya kobima na moto ya liboma namonaki na miroir na ngai. Merci mwana na ngai. Namoni lisusu botosi na yo makaba na condition napesaki yo na toilette olia niei nasepelaki makasi. Namoni bino na temple na ngai sango omemeli ngai eza nini? Fidèle Lucifer. Makaba tosaki alwana ye babimaki na ndeko na nga mwasi mpe namemelaki yo molimo na ye yango oyo Lucifer Fidèle condition opesaki ngai nabima na moto ya liboko nasalaki yango oyo namemeli yango. ngai
Fidèle moto Nzambe Lucifer. Merci Bananangai Nabotos Oyo Bozanango. Ba sacrifice Nabilo Elimani. Soit pouvoir. Tia maboko na yo likolo na ngai. Yope. Tia maboko na yo likolo na ngai. Sikoyo bozwi pouvoir nangai Fidèle moto Nzambe ya niveau ya mibale bokende ngai Fidèle moto Nzambe. Oui, entrez. Le révérend. Bonjour Makaba. Bonjour Papa Nangai. Papa. Papa Nangai. Ça fait longtemps. Longtemps papa. Je suis ravi de vous avoir. Papa Nangai. Quelle surprise. Oui, on y va, papa. On y va, donc si on continue les gars, bon, ça fait déjà des jours naïe. Et on a signé qui n'a coûté un abinotou. Na banda qui déjà est pas don dédié. Et on a bina ya pas na yoto monana. Après na kosu qui c'est pas arc-en-ciel. Merci beaucoup papa Nangana. On a c'est un mouvement mona. On a c'est un mouvement. Ça c'est ça bien fort. Merci beaucoup Makaba. Et le vraiment naïe a aussi très important. Et ça par rapport à la communauté, on comprend que Busundoli communauté, oui, bâti que ça musala ya Nzambe. Yango na nina ye ba we bisanga clair so que ça nini. Oui, binde to banda communauté wana na pasi. Ah, on a outi Afrique du Sud pour na makambuka église kala mingi tina okende Côte d'Ivoire. Bo éviter ba projet ni na bongisi pour na bino bana na ngai. Yo kanisi komito ezala kaka boy. C'est pas normal. Yango na ye o expliquer nga clair. Boko ko longwa na communauté te sans que na ye ba e banda ki wapi. OK, merci. Merci beaucoup, révérend. Merci pour la parole. Ça fait très mal, vraiment, révérend. Mais moi, je m'excuse, révérend. On a manqué de respect envers vous. Je dis que na sali, na juba résolution, ça qu'on considère yo. Tant que mon oyo, au sali biso to za lelo, tout bien on appelle serviteur. Vraiment bolimbi si mon qui pour la désobéissance nangai, pe manque de respect nangai. Moi, il y a un ça ça pourtant la consulté. Oui, là je sais. Révérend, pour être tout droit et clair, Makambo est parce qu'il a dit qu'il y a un mensonge. Mais elle aurait s'appelé Singaï, vous avez vraiment mon conduit, il y a malin. Vous avez mon conduit, malin, moi, il y a un malito, il m'a voté. Tu n'as pas été, oui, pas mal. Merci beaucoup, révérend. Alors, Makambo, il y a ce haut dont j'ai expliqué. Habiter ma belle Zawapi, révérend. Intérêt à la communauté. Et ça, quand il y a un offre, biso beto travailler notre offre, ma belle Zawapi. Offre, il y a des biso. Les missionnaires m'ont boyé. Je suis Nzambi, je soutenir la communauté, ils ont la faiblesse. Ma belle Zawapi. Tommy proposition par don de Dieu parce que yo tikaye le rôle là, représentant les gars. Est-ce que vous avez dit cause? Il n'y a pas naïf. Donc de dire, est-ce qu'on considère ce qui va sur la naïo, ce qui va sur la Nzambi. Si vous avez le jour en haut, sur le Makambo, alors donc de dire, boy naïf. Il faudra considérer la Nzambi, Nzambi, Makamboana, à ça, mais même si on a un débat, donc de dire, comme on filme, on sort n'importe comment. On dit, la Kanda, on a décidé, tout ça, Makambo.
Parce qu'on a dit ça. Le biso le sang l'église. C'est-à-dire que mon église n'a pas. Mon église, qui est mon église à arc-en-ciel. Révérend, l'invité m'a bien tout ça. Ceux qui n'ont pas de cible, être responsable. Ici, quand on utilise un seul bébé, je vais aller l'équipe là. Nakoli na teke ndako na ngai comme lokola bilanga parce que nous nous ba wani le trop. Nous avons une décision, il faut na lungwa ndako wana to charger la susu. Comment faire ça? Il y a madame. Papa j'étais au bout du temps pour nous donner joba, il y a madame accueilli. Et ce qui me motait, les gars madame susu ayi. Ina musoba o esengeli te kusana ndako. C'est qui a été passé lui ngai, abu mafoyi na ngai. Et ce voilà de écarter. Patron, yoka ngai na yebisa yo. Ngai na yebisa ki yo. Mukolo, soka zolo ba makambo bomona kateka azamwa na musala okwobisa yendenge yo lingi. Ngai na yebisa yo patron. Mwana mwacho ya yenda mulimu ngo ya mabe. Mwana mwacho wana patron, akote ngai na chambre. Oh. Fime ngai na shutuka boy na tadi. Na mwini mwana mwasha kote ngai. Voilà leki madame. Leki ya madame. Akanginga ya yebisi ngai papa je t'aime na yedi yo na yebisi ho yedi ngai na problème nini o papa je t'aime ngai na boyi tanka ga yebisi ngai biloko wa na boyi aforce ngai premier tour na boyi aforce ngai deuxième tour na boyi quatrième tour bâton na CD na ndimi Après on dit master dit quoi? Jala mokole on dit buso. Bisa bosse ya moi Buso ba. Na lobby oyo fandi singa awa nde kwa papa je t'aime alobaka ba zoba wana alobela wana boni ngoko yaya na nga ye tobe olobela kani na ko kisoki to tele malude boni so ba mola kala kwa nana oyo tinga papa je t'aime ko respecter ngate bande ko nga nyoso papa mta buzoba nayo ate ngai na respecter yo te pa mama Papa je t'aime. kala so ko da posa ko sola na bato ato binoki Ce qui boni buzoba bo yaya na nga ye obengani leki na nga ye akotelo na chambre. Oh ya mona. Yazala na mibali te. Ayeluka yo. Eza ka problème à côté. Yo kana tinda tu mbali nyonso taka ya kulula. Hakuna mimi na ngaso za tu bokero. To me ko expliquer dans les nene nyonso nde comme si sote na ba niveau. En tout cas vraiment na senga ki bolimbisi ne bande na jwaki to zaki ba décision mama beti to ko na niveau. Donc de dire a boy ko respecter biso. Donc déjà ma biso ba respect. A bosani ke atraki représentant légal mais tout ça ba collègue. Pas collègue. Avant manquer biso respect na ba niveau na. Na mon révérend tout ça qui décision à quitter la zone de la communauté sans que tu informé. Mais le roi na mon nyombe salenga bi papa na ngai et ko sala kutu be ko na communauté. Communauté ça bien, ça yo. Et ça ka biso ko côté. Ça pasteur on même bana ka communauté wana. Le ba pasteur amene le roi pasteur patuna na ba noni mate ba ndimi. Le ba ambassadeur Jemi le Lungu ba ndimi communauté wana. Papa na yo soko koti. On repère ça ma raison. Ah bon? Ils ont dit bon. Mais donc les gens comprendre était ndenge expliquer les ngeze ceux qui va soutenir le comité. Ils ont m'abété. Il y a ça fainéant yango lingo sam sala nzambete. OK, nga pena il faut na raisonner ce que ils a la possible dans la communauté nanga tous ils ont ensemble na bango et que ça la malamu mingi. Merci beaucoup. Merci, je vais réfléchir. En tout cas, vraiment, papa, on va la décider. On va la décider, papa. Merci beaucoup. Ce qui papa j'étais mazalo kuta bon ngai moko. Na tongo de ce qui on que les qui n'ailleurs moi si. Donc on y sur ça qui t'a mazalo ko kombola. Et ça déjà demi ni dans son moto accepter ça. Mais il était que ça mobile beaucoup na liga kayo makas. Na tele ya sande ko na yo ko sala mabeti. Ce qui là qui faible. Mais qui n'a séduit. eloni yango vomelelakisaka ye asala ye makambo wana olingai no bandeko na ngai te oui la pesi rejet pa papa le vulu ka moko bento ya parole c'est poli mango alobaka na ngai merci comment fait si ngai na boya ko ya mabandeko no na merci vraiment olingai bandeko na ngai te olingai bandeko na ngai te et ça la mpaya moko ta ko ya na ndako oyo akota alala awa na ya yo na ya ngata moko te awa papa oya ka ete fo ngani ba ngomo na sokola ka boy na fongola porte bima boy na moni maman qui a tenu bosso tu vois le bête c'est ça
ayo côté là yé makambo nyonso oyo boloba na ndimi na ngata liko moko te mama c'est solo bravo na ye biso keba na buzoba wana ngokota nango kolanda bilanda mama c'est solo nga monga omoni olobela na mama leki na yo mwana ya papa na ngando olobela ebango soki ndeti mama yekali na impudicité na kati ya ndako tutala ye kaka po aza mwana mwasi surtout vraiment yo na kati ya ndako oyo loko sali mpe fort ke bango bakei etikali mpe moke okende omoni semaine o tiko koma image soko kozala na ndako oyo s'il te plaît d'abord aza papa ou asema sala na tako zana mto sunga yote papa je t'aime sur la porte na osenga siko yo moko ozala siko makambo ya cuisine isala na ndako chango na mtu kitaki mwana Imprimerie Solution Africa. Oh, l'imprimerie Solution Africa. Bah, au salé la yo, il y a qualité, impression, ça va support, mieux surtout. Parce que, oui, les sika, ok, de couper, ça mongo la yo. Yo, tout ça, pour ça, la campagne d'évangélisation. Pour ça, la séminaire, ça se fait que ça va passer, mieux surtout, il y a Congo. Imprimerie, et ça, kaka, mongo, Solution Africa. En tout cas, bien aimé, c'est là pardon. T'as recruté la BBC Bambon. Na pesaki secrétaire na maman. Aki aussi pour ça na chiffre ba polo. Oh, na tika na 2 semaines de campagne. Est-ce que on a 2 semaines na ko liyo swana na moko. Na Solution Africa na mokolo moko ba na capacité c'est yo biloko nyuso tout olingi. Oh awa basa kaka na qualité te mais ba na quantité pe. Oh. Ya sono papa. Oui, olingi ba salela yo polo, banderole. Bash, basela yo nyonso na ba support nyonso za nango posa. Isa kaka awa na Solution Africa. Solution sa banderole mo qualité. Papa, awa qualité des amis posala na bango sala. Il nous faut à Kinshasa imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa. Et imprimerie Solution Africa. Il y a un service il y a qualité. Na lobi bien ba service il y a qualité. Maman, papa, pasteur, honorable, monsieur le président, quoi que ce soit l'organisation uzana bosenga basale la yo, basale la bino, biloko il y a qualité, il y a ka mbangu na imprimerie Solution Africa. Imprimerie Solution Africa, ezako sale la bino ba impression na ba support nyonso tout page banderole kepi polo Lacoste chemise drapelet tout ce que vous avez besoin ici na imprimerie Solution Africa toza ko salela bino yango kimambango na imprimerie Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Tulobi bien Solution Africa ezwami na commune ya Gombe. Juste na rond-point Kin Mazière, avenue Tombalbay, numéro 12. Pour contacter l'imprimerie Solution Africa, appelez-nous au plus 243 90 49 27 384. Je dis bien plus 243 49 27 384. Solution Africa, il y a une solution pour na ba problème na bino nyonso, il y a visibilité. Doit bosala na bete pardon. Na sengi bino bolimbi si bosala na bete. Kanga munoko. Uzokate. Nasali nini? Uzokate. Kanga munoko. Nasali nini? Makaba. Yo sunga ngai. Yo sunga arc-en-ciel.
arc-en-ciel. Yo sungai. Merci Seigneur. Mais bien été, nous sommes où ils ont révélé, ils ont condamné. Mais par la prière, l'Éternel dit, nous avons télémisé aux Nzambe. Nous sommes dans la cima de vision. Nzambe confronte les gens. Quand ils ont confusion, Père de gloire, Pesanga Susuma Kassi. Nous sommes côté téléma liboso langai. Pote nazana yo Nzamba bikamo. Mimonisa loboko na yo. Nakata ministère nangai. Natali la kopote na ebo Nzamba zongisa kiyano. Na ebinda kwa ngangati na ebinde kombo na yo Yesu Masia. Telema pona kobunda likambo. Telema pona kobunda bitumbo kolo. Nebete bitumbo ngamoko na kokoka te. Mais yo Nzamba bikamo. Nzamba apesaka solution. Yo kota na kati na ministère nangai. Merci Seigneur Jésus. Amen. Kabi lokola mbeka na mibonji na mibonji nini nsambo zosala beleli ya boyi usubati musoso pete bango kate makolo ngai utiki ngai makolo ya pamba Yesu honorable pakinga nini akoki kosala ngeloko ya boyi te banda kusenga honorable oyo banda kusenga honorable oyo pakinga nini oza wapyo ngai penza na yeba nikaka na bato ya mbongo mama Marisi yeba na mobali na yeba sungaka bato na ndenge ya kimia bakoki kosombela ngai te na longa mwana mosala ngai nazotala penza na surtout honorable pakinga nini mwana ya kimbanjari ya solo ngai na kuvoter honorable wane numéro 315 numéro 315 oui Jana Attends, il s'est ngai tendo. Oui Oui, bonjour Yaya. Nakoki koshara nini pona yo? Nazana kosa ya papa saison. Pardon. Oje sala nini na patron? Lingi peni. Yebisa ye, petit frère na yaza libanda. Le bashako yeli makambo ya mantolo. Omwana mutu ya mbongo akoki kuzala na limbisanga yakoki kuzala na leki ya bulite. Soko yeli mantolo ayo zanda ku ya bete. Apolisile bete. Kende na biro ya nani ya pakinga nini sala kana beni misani. Kuna nde bazu ya babatu ayo ndenda ku ya muninga na. S'il vous plaît papa. Nazana besoin ya débattre. Nazana posa na mona patron na yo. Ya awi sama kambo ya bitumba te. Ondeko mwani ngai nakangika oyo sama kambo ya bitumba. Je dis mais c'est là pour ça débattre. Papa, naupeta. Patron. Oui. Patron. Ah. Ya ça coule. Voilà ma coule na baka. Petit frère. Mama, je vais dire que na litoi pas. Liboko na litoi ndenge nini? Liboko na ko sayo. Ah, longa na wana. Papa, je t'aime, arrête. C'est quoi ça? Attends, makamuna moni. Mais sois calme. Omonini. Attends, makamuna moni. Oui, nani aje makasi boy. Kas, osimbié. Apeti ngani litoi awo. Patona zoki. Ba vanti nini na wono sala. Tika ba vanti, comment papa je t'aime. Ok. Venu ici chez toi. Ndakuna ofumu. Ok, chérie. Oyo vraiment petit frère propre on a la tigeli bele. Yeah. Oye ki yo kaka taxi ka oto mona solo to mona na yeba mbule bele. Vraiment na kumbisi nzambe pour la komona son frère. Soyez vraiment ndingo soit kanga. Poza leki propre ya ngai. Ça va? Grand frère. Wana madame. Madame ngai wana, mboti ni bani mbale.
C'est bien. Ok. Papa, je t'aime. C'est mon petit frère, il faut vraiment les respecter. Ça va? Merci beaucoup. Ok. Toko Talanda. Patron, ajustala ngane mabe. Soko yena manamba biloko boyenga boyenga kukoka na ngai te. Papa toyambi yo po tobanda mpe kozela papa leka kozela eza esu te po bato communauté wana bazozela biso pamaka bato kokende na biso. Ouais, pas de problème maman Arc-en-Ciel. Référent, là on a moni inutile tardé donc comme déjà on a tout dans la bango tout ça on m'a sonné vraiment. Premièrement merci na patience de pesa kinga ndena yebisa kibino réponse na nga vraiment kozala moyen na kindi lisusu eza te. Quand on est bino, moi il y a qui ne côté na communauté wana ezate. Pourquoi la boyi nzamba tali singa vision mo po zama be makasi. Moi il a dévoilé vision wana ezate. Fallait na côté na bozindo ya prière nzamba la kisanga bato na mona ki na vision wana eza bango to balati bilongi na bango. Eloko na osenga na bino nzela wana bokei bokata yango eza malamu. Pwinde na zweli vision. Nzela wana bozo kende eza malamu. Et ça vraiment madame. Atta kenga papa na bino le représentant légal. On a bimisi bino lelo boko mabatu. Na lobi bokata nzela wana. Na kolinga te un jour na yo kaboki na perdiction. Na lakisa bino nzela ya bien. Na kombo ya Yesu. Makaba oke wapi? Oke wapi makaba? Obosa ni place ngana zwaki yo. Uzalaki na foule. Na te yo liloba lelo komba bengo serviteur. Makaboke wapi? Obungi nzela nzambe? Mais c'est pas normal. Quand on dit na solo baboui, nzela wana katani. Je m'excuse non. Avec beaucoup de respect au topé sa vie de moi le roi bon mérité en beauté. Oh. Grand homme le roi on a commis les lots. Je verrai yo interdit biso. Oh le to comme bana battu le roi ba boss le quoi l'ora samouraï. Est-ce na habité na communauté na bino? Te bana ma ministère. Je kutana mutu. Ma boss le quoi la samouraï. Au côté de la boss le quoi Johnson Oswey. Na éviter ce qui na éviter. Na yo na don de Dieu. Voilà pour ma limitation familiale, ton limitation christianisme. Oh, Arc-en-Ciel. Il est normal na kama mukasi. Na tuna na na éviter comment na ko benga. Na éviter comment na ko benga. Okolo bate mama Arc-en-Ciel mankanga. Mais na zo manquer pour na buzoba na. Toyoki omi. Baba bolo. Papi bazoba note na yebisi yo. Bando banda musala no l'église. Usukuta na ndako abwe. Ususumba ne titeva munene bo. Ubando ko tanga makelela fa nzela na bokende za mabe. Nzela ni za mabe. To mesa gweza na kati ndako na. Pizza. Usufana na ndako za na matise. Pozwipe. Ukoti pe na ndako na nga ozo mpepa kitoko. Ozipe makitoko bando ko lumba solo neti muto bimi na fulu lelo bando ya chabiso makele yo muto bando na Afrique du Sud diamant oya pe ko chamu no kapamba pamba tele mbesi la pasteur ezala mbala suka na munoko na kebisa mona yebisi yo suko zo epa nanga bongisa ka malobo oya koloba na kati ndako na so ina maloba buzoba opia makana na yebisi yo opia makana makasi apite fongola matolo na yo matolo oza neti la paix na yebisi yo Arc-en-Ciel yepele baye azaki Arc-en-Ciel akana oya koma déjà patron de patron tala na ndako ndeza omonda kunanga yo kosoma te ba munene okofanda na ndako eza na mopepa kitoko tapi oti makolo na salite na basolio ndenge soki na kobenga solio na olati soki kombo nene onyati pe na kati ya tapi na oyebi pri ya tapi o bela tena na kitana tena Arc-en-Ciel c'est expliqué. Référent, nous avons bino batu musu bosa mate bo bonga. Tant ko bonga zoya, esa bino bolo batu mo bo malédiction fa mbalongola ka bino pesi lipambole yaka. Biso pona bolamu na yo. Oh, mais bino boza normal ta? Pona bolamu na bino moko. Oya so lelo na moni donc j'ai vu dans les songes. Donc biso de mon raté. Biso miso so ba boma. Ta bino kan nzamba la mon sa biso ka mon sa. Nebe ba mon sa biso.
Ah, autant fait des moi va mawa manzala. Non l'équipe boss lola samouraï na mbongo. Non qui ne peut pas voyage. Ta ngai boss lola samouraï a assommé nga visa. Assommé nga passeport. A cancel oyo. Quand ça grâce à prendre décider assommé visa passeport à Dubaï. Ah, aucun fait des la manzala ya mawa ko finir na kata ba koli. Bolo ko ngaya ça solo lendo. Papa, soko qui était makinde. Toi pour ça la binoté. Tu confiance pété. Soko boy kende na yo. Tu continues ça comme ça. Oh, tu vois mon absurde jamais la communauté na bino. Merci Seigneur. Je comprends. Engnes Sabino Kel, Lobi Nabino, ils sont foutus. Loba qui Nzambo a sali konase, a ebingati. Pourquoi ça pas de sens? D'abord, Banzala. Eh, tu viens de plaire la fois de qui? Nibi imbeje, nibi semeje, ni furaije, nibi bambeje, ni tenkunyeje, nibi mwangeje. Maman Paradis, bonjour maman. Bonjour. Maman, bazoli nga bakabwana abuya ye kaka po azana ba tampo azana face de kula gagao et on a yebisi bango na République démocratique du Congo mbimba ezaka na mutu moko Maman Paradis Eglea batampo. Oui, bosali malamu nde boyepa nanga Maman Paradis. Je pense que vous êtes trompé adresse Maman Paradis Aigle batampo na traitera hémorroïde, na traitera ba faiblesse. Na traitera baso babota raté, mibalo babota raté, nyonso wana na ba produit nanga 100% naturel. Donc awa Maman Paradis ata tampon ça la 15 ans. Ata ça la 20 ans. Attends nous t'as déjà un produit à maternité et à masse à poids et aussi là. Donc un produit n'a voilà 100% naturel. En base il y a des plantes naturelles. Et ça la tampon ça la 10 ans. Et ça les ça la 20 ans. Et ça ba bengando na liba la pona bana. Il y a pas Maman Paradis au la dessus na traitaka nduta toutes sortes de nduta. Ata ma kwanza ma palata imperfection nyonso repo na sili sarango. Et ba produit na biso 100% naturel. Si on nyonso ba bota raté besoin ba humiliation ata bota mbula na mbula yaka pa Maman Paradis au peso qui se resokolo matrice et chauffé ba papa ba bota raté oh déjà m'attaquer kufa Maman Paradis azozongisa ya Maman Paradis Aigle ya batampo solution ya makambo nyonso etali loposo na bino na bengisi bino nyonso bamamo voilà batampo hydroquinone ezikisi bino loposo tous les 4 coins RDC boya une seule adresse chez Maman Paradis avenue Eyala 21 nanga bakasavu bu croisement Eyala Éthiopie nazotinda ba produit nanga tous les 4 coins du monde partout bisika bozali benga Maman Paradis ba produit koko boya eba nanga Maman Paradis bozala de cité Nibi imbeje, nibi semeje, ni furaije. Nzamba lola na yedete ma BDG Koti na kata communauté na ngai na zo telemela moto nyonso alinga combattre nga obeki opesi biso pouvoir ya kotambola na tout esprit satanique Père de gloire na zo tinda moto na moto nyonso alinga telemela ministère na ngai alinga te mutu na ngako na mabele Père de gloire makomeso na biso ete bakobundisa yo bakolonga te nzamba take na za alliance na yo Père de gloire moto nyonso alinga koesa ministère na ngai na zo tinda moto na tongo lelo Père de gloire bata na kimete kolala na bango kolia na bango moto na zotinda moto na misala na bango na ba complot na bango o bata ko sala pona ko besa na mystère na moto ya brochette na tendi moto na ba scène na bango na kati na bana et ou la famille paternelle to famille maternelle na kati ba collaborateur na nzamba bikamwa na zotinda moto na yebi to no tsakinga tango loti singa eza pambate Père de gloire na zote na moto nyonso na kati ya ministère ngai alingi avancement te papa kofanda kimete kokanga maloba te nzamba bikamwa mimonisa na yo Seigneur mimonisa na telemisaka yo po te lebozwa nzambe oyokisaka bato soni te kola na bikamwa na lukaka yo na sembo po azongisaka yano na zotinda moto feu moto feu
kimia nalobi kimia za na bino nayoki pe nkai fidedi na moni alors boye bisangai wana azana fidèle Lucifer ngunia akoti na elanga na biso révérend ya communauté tozalaki ye na komobimisa biso fidèle Lucifer toyeba na yo kasi koyo osala biso quelque chose mongo na sa koti tokoka ye te ngai fidèle moto nzambe Lucifer eza na mutu moko te na se na mabele alungaka ngai mpo na nini boza kobanga swadisa paster baza bapastan bana nguya te ngai fidedi moto nzambe Lucifer napesaka bango banguya wana ngai mpe fidedi Lucifer moto napesi bino nguya sikoyo naza na posa ya moto na ye bokende nani na kombo nini soi-disant pasteur basta ngai kasi namoni pasi na zamba koluka diama yazwi te kokima na diama wana yazwi te kotonga ndako ya monene boye mpe mituka asakani na molimo na ngai asakani na ngai kasi ndenge na ye awa nakorekipere nyonso akotika ata eloko moko ate namoni pasi na zamba konyokama zwi diama na pesi ye akosinga eza libanga nde akosenga yango babusu oyo nakotesa ye naza mwana bandu lufiri mwana ya Michel Nker maison standard nakolia ye na beauté osali mpe otala bakanga moyibi balampe oyo eza balampe moyo importe nana sisi misala te namoni misala esala nana sisi te fana sala te mongo nofo eloba ngai fidedi Lucifer merci bana na ngai na mosala malamu boza kosala ngai fidedi moto nzambe Lucifer eloko moko te ekotelemela na nsima alors boyoka arc-en-ciel Lucifer fidèle osoyelinga déjà sacrifice ya moto ya libuma oyo aza famille na yo te mais sikoyo nalingi oyela ngai sacrifice ya moto ya liboma mais azala ya famille na yo est-ce que toyokani toyokani grand maître fidèle merci makaba fidèle Lucifer merci na sacrifice omemelaki ngai me naza lisusu na bosenga ya sacrifice ya mwana ya bebe
nayebisaki bino bomengo oyo bozoluka evandi na bisika ya saliti. Alors makaba azala pose ya sacrifice ya mwana ya bebe na kati ya libongo eyo moto ya liboma na famille na yo yelanga ye. Est-ce que toyokani? Est-ce que boyoki ngai?